Maman est combattante. Engagement dans un parti politique est héréditaire. Hein? Nayoka kabamususu oh papa nanga litami papa nonda lita mais yo bande ko litete. Goza ko yoka ngai? Hein? Ngai naza engagé na makambo. Papa nanga akota yangote. Il de pèse viva. Likambo wana combattant bato babandai ko boya potu na mutuna. Naza ko yebisa bino ke soki biloko nyonso na lobby naza na ba photo ebele obiso tozwi na ndeko wana nayoki mususu alobi azalaki malamu tango aza ko affréter ba avion na lobby ba misata facture moko ya avion ya affréta pona ngai voyage moko abandundu ville wana tango toke d'abord tango toti mata Congo central voyage abandundu ville nde tango na découvrir makambo wana nde na bengani mbala moko le reste de voyage natikala ko kende na ete Lubumbashi kabunda zaki na bisote na kenda na ete niti o s'infiltrer o bandi ko sombela bato mamituka o bandi ko sa babiloko naza ko yebisa bino wana ye atindi bato po bafinga ngai bato bafingi est-ce que nga eza ko finga liboso ils ont changé le mon côté. Ils ont changé le mon côté. Vous pensez que par information c'est scandaleux? Hein? Information mais et puis quand les gens prennent leur courage, il y a quoi attaquer Ngaï. J'ai servi ce parti comme responsable de la communication jusqu'à devenir secrétaire général adjoint et puis secrétaire général. Vous pensez que je ne sais pas communiquer? Non. Babiloko naza ko epsa bino wana. Hein? Babiloko naza ko epsa bino wana. Naza ko epsa bino ke lobby soki mutu mususu azongi akotanga. Soki za kapona mbongo. Mama Irene azawat. Mama Irene, yakao, yakao. Mama Irene yakao. Mama Mata, Mama Irene, pesa mama miko. Makambo na zonge la kangomba la nambala. Mama Irene, binonde batu bojera ka kesi na biso. Di azoka belo ko pesa mbongo na yo. Botika lokoso wana. Mama Irene. Bino ndenge bojera ka kesi na bino wana. Banda naza secrétaire national. Ti lelo naza secrétaire général. Banda naza secrétaire national adjoint. Nasina ye pana bino pona ko signer bwa ko zombo. Bozo kanga? Naza nango tala. Bomoni batu nyonso batambusa. Ebele bayaka ko piéger ngai. Oh non, vous êtes secrétaire général. Il faut utiliser les moyens du parti pour ton fonctionnement. Nathalie Bangoti na lobby. Oh, tala ba corbeau les renards. Lobby ba corbeau. Il faut qu'on fasse l'audit. Na ba finance na wetali finance ya parti. Na yebi. Na ko sala bango ngote. Na yebi saki ba. Toza na processus ya ko désigner animateur ya parti. Auti ko ebisa bino nazo kambongo na bino kolomoko te zonsa micro mais belé ko ebisa ke Kabuya azosakana na mbongo wa parti Kabuya azako sala boy non nazo ba précaution nyonso pona nini na boyi koyokisa mokonza mboka soni
bafunda kanga